Soku moninga ina mama ndio tutanje kisi bitambi ni biso epane yo lelo. Aba kwa oyo zo yoka kana mato ni biso ezo leki ni biso. Bana nyoso 4. Bango nyoso 3 kutu de bana nyoso 3. Bana ngato ya même à den biso. Même à den. Wile Moko azali mwana ya ancien te. Odi nandene Papa jimbalaga nindene nini nandu papa darbiya ibudi bisi ko kusana tengwana Quand frère Zozan qui s'en qui vient à niveau moko n'a plus souvent le bandengeni so ka zaende ko na ngai te tamso misto kabwana ki to ngala boya mwasi nanga po mwasi nanga zo botati Makamba bana on est cha complication na vie ya bato na comprendre on dit tant to bala ka basi to ba mwasi photo bota o to bala na mwasi bana ba yaka bango après conséquence bolinga bato mbala mais ce qui likamuke kaka bimi basi ne bayoka pa so bige nana mwana te famille mbali ba bete sanani mwana ba mbali soki pas un problème baba te saka basi mais mon frère mon kile sami na ba problème ba problème vient de vous à makasi aussi monter be prévision katina je bi bien et puis ngape ndi na zabona problème très sérieux ah bon so mona koma boye souci ko vanda boye moi sinanga va kufa va kata motema abisanga na bana nyuso misatu tubota ambiso mbana ye moko za yangati siko ndio kama suna utela bana kuna soka kanda na zo batela sange lobata mwana onko moi tel tel mon frère c'est grave mon frère il y a ça bon problème et bika ngana papa na so abomilika mwana pendant temps moulayi azilika mkola linga kufu pourquoi abe asenga bolimbisi elimbise aliko kena problème là yebisanga siko yebisanga problème na résoudre on ngeni mon cher ndele a faciliter biso to ba test to ba donc que nous faut que na Afrique du Sud faut que ne soki Europe faut que ne soki Inde soki ndengeni et comment ça la mape a bosser sa test il y a ADN so ça si bana donc au début moi ni azaya yote malgré ko yeba tata na été mais oyeba ta ke mon intel ndazala yangate ngana o préférer au ça la test je vais le faire mais le problème de ça nango soki na yebi ayeba te mwana wana akoza kimia na kata ndako yo taozandeni mais Zamba sunga ebelo so ko yebi pour continuer vous le pour la mwana après so beaucoup li le pour la mwana yo so ko yebi ke intel aza mwana ngate continuer ga golinga pour yebi tata na yeti c'est mon frère mais tika vous appelez ba souci hein moni kolanda grand frère qui te so lande minga ko ba problème bene aye ko desina baye na ngai ngana boye pe na mosi baka ki nzanga bena linga ka mosi na makasi nzambe mutapesa kanza ba kupesa solution peso ba na kozwa biso mba tuzaka même moral donc tuza ko se soutenir osaka nécessaire kaka soki bolja bolingo te entre bino mbali so bolinga na bino c'est fini mon frère moi c'est dans la mais papa en tout cas direction bino bebi makasi bazosala nzela balingi basala babwakaki deja mabanga kobanda kote ya sosa wana ezomataka te ekomi deja na siaba ngambila bindambu na point wana ngambila sokoleki kokuta bamolo oyo monene ivwandi wana bakotia yango do bali kobongana soki tokoma tokoma banda kala wanga na yeli nzela ya Ethiopie
kwecho pi poto mo eza makasi ku madame asietaki bilame bebi oyo yango te bon mama na sepeli mingi ndenge buyi awa na mwana na ngai yaye kupresente ngai yo kumbuna jus d'orange tika mama ye moko aluba ulangwaka mabi mama nayoki me yo moko luba jus d'orange papa jus d'orange voilà mama na sepeli mingi lumango azali mwana na ngai mwana na lokota te na bukula kaka na ndako te azali enfant bâtard na ngai oh papa enfant bâtard te naza légitime na yo papa enfant légitime voilà mwana na ngai donc na buta yeye na ye ancien ya buta mais si malumango aye kulanda ali mama na bango aye kukufa ndenge to nakodisa kaka bango mibali mama todi na kupesa yo libali eza lipasi kasi ekomaka facile soki yo na mobali lozotambola likanisi moko lozoyokanaka compréhension ezalaka oyebi ke papa alingaka boye te yo kosala ndenge wana te milobelaka te papa alingaka boye te nasala boye papa biyo bikote yo mwasi na yo mwasi atengami eza te kokamata kaka bipoto tu te vandisa ye solola na ye mama iloko osali wana nasepeli nango te ndenge wana nde lokotambola bien lumango azali mwana malamu ngai nayiba ye na mabe te lovwanda nzambe asunga bino nga papa na pesi bino change lokende liboso lokende te na dibala biso toya na famille na bino tobala yo oyoki papa azali na mama bazali naopesa bango mbote tokosala mokolo oyo mpe tokotinda mokanda po toya tosolola na bango libala ya kala na eleli eza ndenge moko te na damu badamu na eva libala ezalaka okomona lokola ntango wana banyama bazalaka na kanda te okokota na jardin obuki bapome okangi bakobra badinoceros oye na famille ya mwasi opesi bana bazosakanaka na bango mpo babanda koswa te esalaki eloko ya pasi te mais lelo oyo tala mobali po abana mpedisa nteso mpedidoto aye na mariage coutumier aye na civil aye na religieux nyonso wana eza nini mobali azobimisa mbongo po apesa mwasi na ye valeur libali ekoma pasi mama kangama na ye soko asali likambo osepeli nango te yaka koluka ngai tata pesa la pole toyokani eza pereche olambila ngai te toza na rendez-vous moko tokende soki kolamba loba dimanche nde ye moko akoyala chasse donc dimanche nasila bino oya kolambila ngai lelo tozala na mo bakosi ebele tozosala salila ngai misili otiyango mwamba mwambisa kokauka na kati otombi likaya bomoko likaya boya oya papala wana totiakaka na moto pa obalusi esili yida ngai en fait jusqu'à maintenant nazoyeba te test oyo bakende kosalisa biso base nango eza nini c'est déplorable kotala mpe na papa atoani na kati ya ndako papa oloba eloko te me biso bana ni ya mibali toani na ndako eloko ekamwisa ngai olo ezala take tosukaki kaka na bacomportement na oleka na ndako moke grand-père aya asimbi biso atali biso bosali esuki wana là je vais comprendre parce que ezalaki nango kaka la mosusu ndenge mama akufaki mwa boyele mosusu susi donc nayebi te soki test yango eza ya nini babendi yo makila babendi nga makila bazwi winer makila voire même na ye moko papa c'est là que ngai nakomi osuspecte makambo RP parce que nakomi mwa neti koko akomi obanga neti biso mpe moko na biso kobanda na papa te na winer moko na biso mpe aose retrouve na maladie oyo mama akufi nango te na nde bakende na biso na hôpital vi test ya makila wana jusqu'à maintenant toyebi mpe maladie mama akufa nango te papa informa biso te neloko te donc nakomi na mbri nazoyeba te eloko ezokamusanga koko soki aza na winer yo naomona loko eza yo soki eza yo lobaka mbala moko lobaka mamo makambo esila nango nayebi te bakangi biso bandoki liwa ya mama eza na maboko na biso ukwa supposons que koko nayebi te koko na winer eza problème nini
na baeglise koko akendaka bamolimo wana akendaka batanga kombo winer na nsima liwa mama toni mais so eza bongo bayebisa biso clair keno kebota ndeko na bino mwasi boye ye moto aza koza liwa mama ata kuta yango batanga komba winer so batanga komba winer bakoglobalize biso nyonso na kati ya likambo yango ekoma koko atelemisa ngai ya banzi osimbasimba ngai atelemisi na papa eloko azosala ayebi eloko azosala kati ya mitema na biso te ayebi eloko tono na shok mama oti kokende toyebi maladi mama kufeli te ti lelo rapport médical tozela biso bana ne bakolo mama tozwi na rapport te tokundi mama kaka boye toki mpe switi teke no mama na bino benga na winer depuis tonda ozele azoya te benga na toyeba no position na ye baza na wapi mwana oyebi ntango natalaka yo nakumisaka nzambe makasi nakomprendaka mpenaki nzambe ayoka losambo na ngai donc nakóma na kimia moko nayebi te soki nakoloba ngo ndenge yango napesaka kaka nzambe toujours merci parce que nzambe azalaka kaka nsima basali na ye mpona koyoka makambo na bango yango moi nayebisaka yo jus d'orange bajeune ebele baosala baloyenge makasi me nga nakaba vi na nga na losambo nayebi le pourquoi yango nazwaki temps ebele est ce que okondima garçon wa nga na kozanga mwasi voilà soki naa na ye te parce que nakaba vi na nga na losambo nasala ve mo mpa nzambe nazwi lango 3 jours ya prière nabondela makasi nasambela vraiment nayebisa nzambe tindelanga mwasi parce que ntango osala prière na kondima nzambe ayokaka mpe asalaka epuis nayebisi nzambe soki opesi nga mwasi oyo nga na kozwa na otia ye à l'aise na obala ye natie na ndako tovandi kimia donc eza ve moko nasala ngo liboso ya nzambe na ngai ke soki nazwi mwasi nakotia ye kimia akozala à l'aise epuis nakotikalaka kolinga lisusu mwasi mosusu te ye wana kozala mwasi ya vi na nga mobimba tiliwa. Tu sais chérie, que ça la vie, ça facilitaire. C'est ça. En plus, tu veux un gros salon nani, salon nzambi. Donc il faut qu'on ça maluba na yo. Il faut qu'on ça ba vie na yo. Pour nous ça c'est qui va jeter. C'est ça. Nzambi va sarana na yo. Nyebi kengai Serge d'Orange. Nous avons vraiment moi sur nzamba tindeli. Amen. Pe ya malamu sukoleka. Yo za mobala ya losambo, ngape na za mosa losambo. Très bien. Ya mutu ye makasi nde ya mwana. En tout cas. Mabe chose yaki kera ba ser moboye ba mutu pasi. C'est ça. Complication ni mabe. Mais quand même nzamba sali ngulu, yo za envie de prière, ngape na za envie de prière. C'est ça. Yango zo mona en tout cas, faut faire la action de grâce. Vraiment. Nzamba ngasa ngite. C'est ça parce que ils lourd moi ya bien. Kutindela mutu mosi moko boye ya losambo na lelo moso losambo ba mingi c'est ça nazoduka nasalela Angelos Langoni na France kuna atindaki massage moko nasalela ye voice bonjour Angelos nakamataki massage na yo kaka ndenge olobaki na sololi na nani maître Norvège oya Maison Blanche na France lié déjà tout sololi maman tabita pe oya fondation fondation tabita na États-Unis tout sololi déjà na sololi be na champion Charbessi mobali ya Naomi Yongoko na États-Unis yepi ça va mutu adingaka compliqué kaka muke izali nani Pams Berry, au Royaume-Uni. La femme a la voix velours. Adinga compliqué, mais là, nous sommes ayoki ke yondo tindaki maluba, alubi nyosi za ok tout ça yango. Soko kamati massage ça idanga bi ondio. Merci. Ils ont qu'elle déjà.
Boni nanda. ndakukilisa Zari bana shikoi ba kwandi kimya mwasu she kiti ya. abango kimia ndika tosololaki na mekai mpe kobenga Gustave Bissala Gustave Bissala mule na yebi mule wala bana lesa na la patrona Alice nabengi bango nyonso bango mpe babisinga te sale papa alobaki bona jamais yande voilà nasalaki na légion kusali déjà nasali papa mais bimi compliqué les choses papa compliqué point d'interrogation continue kaka bana nyonso misato baza na makila andeni bimi ke bana nyonso bazali ya yo nyonso misato baza ya ngai andeni nde naza boye nazoyeba te sikoyo toluba nini yampanya akosaki na ndimi te akosaki mpo mutu soko alingi akufa azalaka na ntina ya kokosa te maloba oyo abiyemisaki ezalaka ya solo sikoyo kotia biso na point d'interrogation boye nini yampanya asali na biso nini totala bana ya kotala boye bilembo na yo ezali siko examen mpe bimi wana bana nyonso babimi ya yo docteur ebisinga papa ancien oyo nazoyebisa yo eza résultat oyo eza exact soko litie tembe tozwaka meme makila kaka oyo totina na afrique du sud makila na yo na bana okomona kobima kaka meme résultat namonaki soki kakosa te nakomoloba kaka nzambe moko asunga ngai ata na ndoto nzambe akolakisa ngai na kolala un jour nasambeli nalali boye nzambe akolakisa ngai ke mwana oyo aza ye biso te yeyo mpo ezali malamu te ye mwasi na yo lela asalaki kindumba wana mwana wana ezali na tata na ye ifale ye mama na ye yampanya yebisa biso verité avant kata motima ke mwana wana tata na ye kombo boye azalaka parasi boye eloko esalanga mpasi kwa wana eza tesi nazoyeba te nayina bana okoyina boye ntango si ozoyina nde oyo ya yo nakanisa mabe yango omoni joli masamba ayebisinga papa saa na bana nyonso kombana na yo tika na makambo wana tika nzambe azwa solution tika nzambe azwa solution nzambe moko ayebi nini na kosala nzambe okoyoka yo moko olobi ata na ndoto nzambe akorevele biso ntango winari abutamaka ntango akumaki na ba sina useti na boye na lota winari tata moko boye asimbi ye na maboko bazokende azobenga ye papa yaka makanisi na ngai mingi ekendaka tala winari wana bien kasi mokolo na ngai tata nazotala tala winari bien ata azali na bilemo na yo mosusu me tolandela mwana wana bien coulage nyonso na maboko ya ye moko seigneur père de gloire kotia biso na trouble boye te papa kaloba ndako olobela bantu moto avandi na ndako boye mpe nzambe olobeli likambo esalami siko lelo nzambe nayebi te osianzia lobela biso parle-nous seigneur oh père parle de nous papa même maintenant parle de nous qui est l'enfant qui n'est pas haché si c'est oui papa dis-moi je vais la chasser de la maison calcul na calcul ebi nakoma mpe emosi na vandu mona calcul te meleki mutu mpe chauffe ya solo ozwa ta repo moki na butola moki obandi kaka yaya kaka sika oyebi ke atokonga nde mna walia likeli ah bon c'est bien ileta likelemba donc nakotisongoka nyonso to na baaffaire eza ida bien eza bien nayese mama likelemba lokola eza mbongo ebele se na sukisi comme ça tobandi atondeli ngai demito wana nyonso ndenge okosangisa yango ebele mbala moko nakoti yango nyonso na baaffaire eza mpe ida bien nayebi ke nga nde naboyi na matala na kinshasa obanda nini obanda na nguba ti noseka nguba bakalinga yozala nguba bakalinga kana sika tinga naoseka ota lelo siko naomata omoku oyo na pedre ana
lem se kozonga fois 10 ya solo ko ponga mutunde salaka webi ya na makambo commerce to esalaka ebi liko na ngosu bonzambe ya makasi ebande tonda papa eza na ndenge mabete omima biso na hôpital to kilo hôpital osasa ba examen tokóma kuna ba examen tosalisa tosa suti te ezalaki na ntina nini mpo na kozi nini oyo omima biso na hôpital po tozalaki maladi te moto alelaki fièvre aza te ni motu pasi ni maladi moko ya butu boyo epose omima biso na hôpital ezala te mais tokende hôpital ti lelo suti tozwa te opesa biso suti te ofandaka ya kimia problème moko ezali na kati wana oyo bozolinga te toyeba bien nini bien mama kufi na maladi moko boye so maladi yango ekontamine biso bien ndenge nini tolia mikolo tokoli deja toya bamine atenga akopita na age na komi nango naomi na age mona ofa mpe na ndoko libala asaki foye nanga en fait papa le problème ezaki omoni nde toza ato asuka na mike te et ya koluka kosalisa bosala biso biloko moko babotrible biso comme si rien n'était si longtemps eloko ezali biso toza bana na yo s'il y a un problème il faut oassocier biso oyebisa biso parce que bainquiétude oyo okomi nango wana inquiétude oyo eza nango wana biso mpe tokomi nango tozokufela mama mama akufi et après libo ya mama mbala moko bokomi komenase biso oyo na koko oyo asala boye mabe koko jour wana ya simbasimba biso atali biso omemi biso plus loin toketi na hôpital ok tosala baexamen tosali baexamen oui mais jusqu'à maintenant suite ya examen wana bosala biso tozwa yango te donc toyebi te soki eza nini biso mpe tokomi na bainquiétude examen oyo basala biso ezalaki ya nini donc franchement papa soki oyebisi biso yango te biso mpe bana na yo tozala bien te papa en fait na ndako na biso tomesana mpe na bakimia oyo te depuis kaka mama banda maladi ntina ndenge mama kufi toperda na ambiance na biso ya ndako papa okufeli mwasi biso tokufeli mama tovivre na bapasi moko boye na motema ti lelo na bakimia yo memeli biso na ndako papa dites-nous s'il y a quelque chose nde toolova biso bana na yo papa yebisa biso clair nga nerve obenga nga nerve nani bakamarade na yo papa lelo soki okomi okombela biso makambo c'est que papa le quoi de maman ça pousse biso tokufa papa aza na souci ya bana na ye bana souci baolia te bafana ba souci papa alingi bana bana ye okotraite biso boye te papa je sais pas ce kokanga biso bandoki oui parce que non papa biso tovandi sur awawa tovandi papa excuse s'il vous plaît papa avec tous les respects que je vous dois papa tovandi sur apamba te okolisi bana na yo bakoli nde toza moto alata uniforme ablé dans te donc biso tout toza daba mikolo ins aza licencié ngai aussi bientôt nakoma licencié ye azokoma mpe aussi licencié kala mingi te donc cela veut dire mwana moke aza te osala biso osala bino ntango nalobaka ntamboka nosalisa examen osalisa bino misato to nanga mpe nasalaki examen tosala biso nyonso 4 c'est bon oyebi c'est poso nazwaki na maladi ya mama avino na paso tolukaki mpe na miso esala ngai kobanga mpe naloba te na vivre so eloko te fo nayeba eta ya mwana nga moko na nga moko c'est pour ça tokende hôpital lokwa tomoni zela nayebisa komi namonaki ya rien batrouve ke biso nyonso nde toza bongo te moko aza na mokoko so aza te à quoi bon na c'est la main na ya koyebisa bino to na bino naza papa oyo bino ngai na confiance mais oyo ekomeli ngai bokomprendre nango mokolo okobala ofela moto oyo ovandaka na olalaka na mbeto moko eza oyo esalanga mpasi makasi oyo esalanga mpasi makasi ntango nyonso nazala so nakoti na chambre nalali mpona omona vide monene na kati ya mbeto moto moko azozanga soki nayoki posa mai na putu na omeya mai mingi na putu naosanga monoko ntina yelanga ata koba mai yampa na yelanga koba mai aza te esalanga bien te donc otya mitu na bino ke ya rien oyo ezaki nga papa na bino avandi mo naokanisa bino mabe to nakanga bino bandoki so nakanga bino bandoki
mbele na bengana bino na ndako nanga ndenge eza boye soki nakangi bino bandoki mbele akeye na bino te na baeglise bomona ntango komona na ya bino na eglise te mpo nakanga bino bandoki eloko eza nde bino bozoyeba konsole papa te papa ti sikoyo sikosama longo mpe eza nango ka te okende biso ka boye tocomprendre te nyonso alobi na bino awa na explication nalobi na bino atako maladi yango mama kufi otikala obetela biso maladi ya mama eza na rapport nini na biso siko bomituna mpe bamaladi ya mama ezalaki rapport na papa po papa pasa sexa kasi tina toni toyebandi yango wana lokwa bolibeluka te seki botia ondimanga sute boza bino bana nga mpe boza pre ya kotraye nga na non papa loin de là mais toi qu'a convaincu de ti siko toke tunelishwe pa nani makanisi makambo esengelaki ilubama lelo tozalaki biso nyonso epai ya ancien na nsima ya kokunda ya mpai mais ancien yo kosolola na ngai na nsima ya mwana esengeli ngai bina ya nayebisa bino ya mpani azali na maloba oyo atikaka mokolo oyo akataki motima alubaka na ancien atika maloba na ndenge nini yango nazoloba papa libolimbisi okoluba ndenge nini pusuke ngai tata ye yampani ya ngani ne bote ye nayebi eloko moko te kubanda te kaka maloba nani oyo nani lopita lunga tata ye nayebi te ntango oyo akataka motema yo oyalaka aza mwana na ngai papa quand il avait déchiré le cœur tu étais là ozalaka te ayebisa mobali na ye po bazalaki kaka na mobali na ye maloba yango ezali nini yampani avant kufa atikaki maloba ayebisa ancien ke na bana misato oyo bazali na bango prince edv Winner, moko azali mwana ya ancien te. Odi. Na ndenge nini? Papa timbalaka ni ndenge nini? Nandu papa darubi ya budimbisi koko sana ndenge wana te. Yo yibi ya ngoma langu te. Mwana wala biba famille oyo bayibi te. Bana ni yonzo basali bana yini. Bana ancien. Mon cher, nazo bisa o teste wana no babila sasa bana. Na sasa bana mena ndako pesi moto kimezati. Bana baocha preso bayiba kwani na sasa test kwani na kenela mamba sala ba examen na makila donc baba ochanga preso na ozangu mami na kusana susu kimezati yo créer une stratégie moko yo lobela ba na créer na biso monde mama bino belaki yango mona mimaki biso nyonso kelo sasa ba test parce malade mama bino na comprendre otile mais tant qu'on a qu'à la monnaie qu'il y a rien, mon tout monde a malade. Tu as monnaie, d'abord qu'on y ait besoin de qui ma besa, la tika bino bon, mais le bin anga tout dimi au cas toujours quoi ça besoin, c'est pas miqué. Na kada qu'on a terminé, tu es dans la salon, la dimi anga. Le bazabana, nous sommes au Loba, bon yo kayo, parce que le logo mo est à la guité, le logo mo est à la maladie, tant que ça lié à moi. Et puis c'est bon gars ben inquiétude bon travailler ba papa pourquoi ça il faut te vendre les logos ça la marate yo lukaka nini on a créé une stratégie ya koloba na bango po au deuxième mois température bana bango pe ba mitungisa mama kasite mon cher t'es ça moi le gars tika papa bana nyoso 4 bango nyoso 3 kutu ba bango nyoso 3 bana ngato même même aden biso même à terre. Allez, Nico, ça a été. Tata, on tout mon anga porte na motema. Oyebi wana osala ya lensile. Oye ko tout mon anga. Antena ya na koma bien moto na implantation. Implantation, c'est quoi implantation na yo itadinga na nini? Binonde, mwana na bilwa sadaki ndumba na ndaku ya dibala. Na baluba ezali chibao. Comment tu sais comment expliquer moi chez Dibala abuta mwana msusu pembeni kotinda ngai te loyibi mwana wana ndo ya kukamata ye na ndako biloko ya mwana nanga na bampango na yebi ba comprendre bino na mokakatano bokoka ngai te ate baze biso famille na biso ezali famille ya mikakatano te ezali famille ya makakatano te ezali famille ya likakatano te oya ngai de famille na ngai de kakatano yango ane te oyabisana yango aba oyibite kaka makambo yemi kakatano na merci te ya biso ne makakatano ya biso ne makakatano tambute papa merci papa mama oyo nga na lobi ya mwana
loyebi tata ya mwana moko azali na ndako ya ancien loya kokamata ye lotika ye mpo ya tata na ye pasiko kondini ya kozala wana aolanda ya mpani Mwana ni bino, ye mwa saka kutumba, abo msinani ni tumba. Merci. Ya tata na yo. Kutumba na ndamu ya bibana. Mokakata no kaniso ko zoba mpango wana. Tala tata yimukolo wezo tambula kaka kwa kwa mjibana, alongo ndako yetiki, alongo ndako yetiki. Ngani yibe kwa ndako makamu ndako wala. Onga indani na zabu yibe bakabona kuna na soko bendengeni. Na place mtaye pesi bi sangu banjo ganga ba voisin baza bazoyo na place bo mema makambo sérieux. Boluka bolandeleza solo tuza lukuta po mutakufi. Akotika kama maloba boete. C'est maloba na raison na si. Bonga na yibi yango tende. Yo mpo koteli ele zona. Makambo nyoso fo bosala analyse. Analyse. Ba mo banjo ganga ba voisin baza boyoka. Makambo ya ba voisin biso tokota kanta mazokata nsoso kunanga na koti na mbeli pia pia. Mwana azali na raison. Tika azali na raison. Siko na yeba te yampa na kosa kinga. Yampa na linga sani na vi nanga linga tika na problème na ba pasi na vi na comprendre. Donc tika nga pe dilemme. Monsieur, est-ce qu'il y a pas de pena? Ndongo yebela ki pauvre moi sinon nenga za qu'est-ce que agoti kaka kosa leka mo boyake. Mais mon cher vérité, moi ça passe. Vérité ba bomba ngote. Vérité ba bomba ngote. Lokola eza maloba ya suka ya mongwe. Ngana yebi que un jour la vérité wana eboma merobi. Na yo conseil na yo. Na linga na yeba kaka. Na yeba kaka eza nani? Mais réaction mabe ezati. Parce que na osa réaction ni soyo batela kimia ngako poda ngeza eti nzambe na épargner. Nzambe na épargner a épargner ka bana et monoka normal. Yo pe bossa na mutuna. Loke bimpe normal. Bossa na mutuna yo total ndenge tozokende ne tozovanda tamso après bané to redécouvrir pe vérité bon mami. C'est bon, c'est plein d'un conseil là. La tiki na mama. Mais tukosa tunasema tu tukatamelo kumona bwana hapa na nzala. Wider banake ni wenje na lamiti tuketaba mama mwana to. Esa joda tomso na shabado les ceux qui allaient libana ko ole anda hotel ozo sanga promena de liste. La kobenga ila olosanga na webisi semeki kobanga te tuzaki na ngai tulie mwa muke yalingaka songa singo bile tukosala olia otonda te. Nani ingadisa mame ingadise ngayuti ozo lala kane wa abanda ikana ya mwaka mame nadinga ki tusolu la mwa mkie na banzo yibike mikolo yunionzu nazo lala ka madamu te Ndeo kuti ngai nazobelela kayobuyi nazali awa nazokanisa ka mingi fe nani penza pwana makambo yu tato yu nani papa ziosi ayakuluba ni biso namkoli poso ingali sa
makambo ikokozala lisolo te unga inde ntiamba kusike makambo yutata zyocha yikulubawa mama iyo na mwana niyo yampania lusolo lene yilo kumakute makambo ipaba zyocha lubi azali mukolo bosa nyamute atako balobi ke mama na mwana na ye ya mwasi balaka na sekele moko ngai ndenge na aliawa yampanya ana na yebi tosa modele ya mwana ya ndenge nini ndenge bana mosusu ya basi balaka le ata na problème ubi ali ata na mwa mbongo na bombisa te pa ya mama yampanya tika ya kosala ngo ata mokolo moko te ata sekele moko balobaka ke mama na mwana na ye ya mwasi eloko te yampanya kutu ndenge na tikala na bana tikala ata na mwa ata mwa mile te pania eloko te yampania nga tata yo penza na zali buyo zo lubombila ngai makambo mukoli suka obenga tata zyo ya kulubele yo makambo nzambi na ngai balubeke tukenda kunati bonga matukenda pa papa ancien tusolola ni kende kaka tokende kaka okende pona kosala boni mais pona nga nazomona li politique ya papa zose tata ona na politique na ye wana nga neto no makambo nyanzo papa wo baluba akosete ayaka walubike tukenda na vidalo baye mwana me communiste to lekite mwana kofa kite mwana kofa ko ko yebi ye moto ali yaki obe ancien moto ali yaki ali politique na bango likita na bango basali ya motiki na bango ya koliaka bato atuka sinde na mono bona zo dimate ezayo menga pero ndi mate shoko lomango shoko yangandeko tala sina mono bo na mona ndenge bolo kimisa biso chiki na recré mais eza va les passer mais le yo les passer eza mabe ouais mon cher to soignant nga babeta na pale pona yo na kima pena chiki de pena bonzo nzo kana père aye na école bon oh ya betanga jeté pona yo mais ça va réalité chic mon cher asalanga shoko à part ça tu vas boye wapi na uti bulo na so ngane pale po na kuma da shinga ya solo kala o da suba 4 années déjà na loba yango bon en tout cas ça lui bien nga pe na koma de shinga na koma shinga yo biga momonde kendelaka na uti na nga pe prai na okende na benda ba poli moko pa ya BG manager international batindele ngango pa ya Rossi Wasala à partir en France bon na maître Rossi Wasala na ya Tony Balona bon c'est moi poli de batindele ngandi na qu'est-ce qu'on a récupérer bon c'est pas parce que en tout cas yo parler moi parler zakaka na ngeringiri wana veni ngeringiri numéro 12 côté la dimanche na parler to sola c'est dans mais pas ça le nom chombo non pas ça le nom chombo kala bukilo papa ancien soku moninga ina mama ne tutandikisi bitambi ni biso epane yo lelo papa poa oyo zo yoka kana mato ni biso ezo leke ni biso ndenge nini papa tata yo aya ipane ngai ndako kuna pona kuyibisa ngana a montant azo yibisa ngai te papa mwanda ndenge sabu yi nane malubo yisuka yampanya luba na ngai ngandazaka wana zo baka yezo sazaka wana tango yampanya bazaka kulubani no para mi bara ibasala abo bana misatu mwana moko azala ka mwana ne yote papa na ndenge nini na mama ne tulubi tukukutika makambo indengo wana te fona kumba ye inde tu yepana yo uyibisi biso tu confirmer na ndenge nini te bana ni yonzo bazala wana bazala bana ni yote papa akomoni likambo esisanga esengo likambo etikanga na makanisi ebele ti lelo nakomaka kokanisa liloba wana ebima na monoko ya mpana yemo ya mpana tokoti opita moko ya liboso ya mibale ya mpana ayoki nzala se nga biloko kolia nga nalobi mwasi na nga biki nazonga kuna ndako napesi bana ese lobi nango na tongo lokola na bango lana hôpital ya mpana abengi ngai papa navandi na ye naopupula ekutu mwa azomwa mopepe mpo mbo molongeza ye kolekata na kati hôpital yampana banebisanga papa limbisanga yampana yo kosenga nga bolimbisa likambo nini nga na yo toya problème te nayebi te mama maladi mpe osala boye vanda kimia soki likambo eza tokosola soko biki te papa tika nayebisa yo na bana nyonso misato oza na bango na ndako moko ya yo te ntango moko ya yo te mbabo yampana abendi motema
na bandi okanga docteur aya meko réanimer na yosimba te na pose question ya mpanya mpona nini kosala nga bole oyebisa nga leka mofeti nazongi na ndako na hotela bana ke papa nakoka koyebisa meme papa te mokonaka oyebiseke mpana na bomba nguni mais siko naofanda na kati ya ndako na bana na hotela bana ere mo motema yosanga wana yina me na hotela me bana yango nyonso nayoka bango lokola bana nasantaka bango kwa bana nga siko mwana nga te eza mwana nini natikali na bakestion natikali na badileme nazoyeba te natrouve solution nini ndo moni yango wana nyonso moni ntango papa yokaki makambo wana nde papa ayaki pana mais o papa lobangi eza vraiment lobeki mbaki bakosela moboinga antuka njako mbalibisa ngai modele papa zosa ayaki nalobaka bilobaloba na ye lokolalaka makambo lokola moto na motu aboti likambo na ndenge na ye nzoka nde alaki makambo kilo nga na zuboya ikoma te talaba yombi na baluba babandi kundongwana non nakupesa lesipe ndenge makambo ezalili so bon ndenge bali nyonso bazali yo te osali eforo nini po oyiba te oyiyo te pusike tokokofandaka bui te mpo na ye na mokunse namoni tata okamati obeba nango misato memasalisa bango ezame ya madele mbala moko ezame ya madele esika okoyeba ke oyo ali yayo oui makambo nyonso bino bosoloba wana nkendeki nasali yango moni motuna nga pa ezokoma lokwana bela liboma nake nasali examen bana nyonso misato babimi na makila na nga